Envie d'aventure avant qu'il ne soit trop tard. Avant l'habitude, avant le dernier appel. Avancer plus vite, inventer l'avenir. Faites qu'il nous aime. Avant d'espérer un vent de liberté. Devancer la vie, éviter les ennuis. Vendre la peau de l'autre avant de la voir. À quoi ça arrive? Abonné na biso ya HD la Congolaise TV. Émission na bino à venir en marche, toujours en marche. Émission na bino ya bandi. Et le thème to kolobela lelo sur le devoir du citoyen envers son pays. Devoir vraiment ya citoyen yo ndeko, yo congolais, devoir na yo envers mboka na yo, devoir na yo vraiment parce que Congo eza biso nyonso. Devoir à citoyen ezali population, biso peuple, tozali na devoir envers mboka na biso. Et l'autre le devoir ya citoyen vers son pays. D'abord les noms synonyme il y a devoir wana. D'abord les obligations. Comme pas de l'obligation, tozali obligé ya ko défendre mboka na biso, ya ko défendre couleur mboka na biso. D'abord eloko liboso il faut toyeba ke obligation nezo tananini. D'abord, il y a d'abord le civique, moral, mentalité, il y a citoyen envers mboka naï. Tu remarques le koana, biso ba congolais tu préféreras kolula mboka ba paya parce que ba kolomboka bango moko ba pesa image kitoko na mboka na bango. D'abord, dès que vous comme un aéroport na mboka ba paya, il faut liboso constater que aéroport a baninga ça propre, au moni ordre ezali. Au moins que vous en aéroport ya baninga vous en esengo pour ça la même pour ça vous en esengo donc ils étaient que vous ont quitté l'aéroport à batoza stressé les années tibiso na Congo so quitté l'aéroport en Jili au tali mais parce que la toilette salité ba maramususu aux monde désordre image kaka ya pamba nan mitu nyango bato ba sa na aéroport baza banyama ou baza bato alors que ba service tout ezali. C'est comme si bato ba futa marata alors que ba futa maka mutuna mutaza na azora parne chaque fin du mois mais au tala que non na place comme on a salité tout monde salité exemple net ba bis ou ba taxi ou kota na aéroport kopo esale marawana dès que mutazo kota exemple outi net na mboka musubi outi province ou na aéroport outi na okiti na aéroport tracasserie sale marawana to mituna bato ba aéroport kota na taxi wana ba futaka droit na bango. Mais je me demande, mbongo ekotaka na service wana ya transport, tu es baraté sur mbongo wana isala musala ni. Parce que si réellement ça, ceux qui isala musala, mais l'aéroport ils a salité. Hein? Mais baté on ba déjà on ba manumara bango ba auto ba soki para na soin aéroport ou je sais pas entre RVA je crois. Mais to mitunara. Est-ce que ba yeba rôle na bango? Au côté na salle d'attente bozo mitune yango wa naza na moi restaurant moko boye ya mutu un individu bien à l'état bakiti bizarre message poussière mais to mituna mais finalement yango na katia d'abord eloko liboso ezalaka important ezaki mutu tango azokoma parce que image mboka ebandaka tomba pa ba utaka mboka ba tomba koma réserve aéroport na biso et surtout comme aéroport anji les a kao. Les amants soni on dirait ba vanda on dirait ba sala misala wana te ba service tout ezara on mbongo ekotaka drapeau RDC eko nzuluka on dirait drapeau na habité mutozo comme na mboka na bino zo mona couleur à drapeau c'est nzuluki vraiment hein au mona panneau publicitaire ya masanga ba bambiango wana dès que muto mona mona image directement que nomboko ba doit consommer makasi donc il a liboso na aéroport au mona directement ba sport ba na place mususu ko de cause à la teke au mona il affiche ya musicien moko boy nazaki étonné affiche ya musicien ko se retrouver na entrée ya salle il y a un espace international au mona affiche ya musicien ça rien à voir. Moi je pense que pour les bacha affiche à musicien je préfère bacha même couleur à drapeau il y a RDC mais bacha affiche à musicien au moins la place mususu moni panneau ba dessiner à panneau ya sport moko boy ya masanga ou bien il y a produit moko boy. Mais quelque part, moi, toujours mis tout naturellement, dans mboka toujours vivre dans l'intérêt personnel, plus que pour valoriser couleur en mboka na biso, mibe ko mboka na biso, mais le contraire bon. Maintenant, nous toujours ça m'a ndenge na.
eza vraiment malamu te, eza malamu te. Topesa image ya Congo kitoko. Aéroport ezali espace oyo soki mutu akiti apesaka tout le monde a directement image ya mboka. Mais biso vraiment eza mawa mingi vraiment. Et là musu tongana lobela vraiment concernant éducation et concernant devoir ya population, ya citoyen envers mboka na ye. Et là musu tongana lobela environnement na biso mawa trop tozo bebisa. D'abord sur le moins nous ozo kene capitaux le moins nous parce que image totale en cas que vous avez gombeka kate parce que so outil même aéroport zo ya vers Kingasani Kimbateke Kingasani Masina ozo mona omitu na mais bato bazo leka na peme na foule bato bazo teka biloko wana salubrité ça na degré moko inacceptable. Bon moi je me demande peut-être comment on rythme et ça non normal mon paye na mboka na bino zo kama ozo mona foule les non normal. Mais salité est normalité, salité c'est image ya mboka mabe. On se demande si réellement ba recette du côté quelque ça l'état depuis balancer biso kini bopeto né baté bopeto ngo gouverneur ngo chango fait za les et pas naï. Mais en réalité bopeto ngo soto yi na ba place qu'il faut environnement na biso ça salité. Mutazo mais la maille amoni bien que place na ba kombi. Eza place ko bois ka bouteille, eza place ko bois ka chasser té. Mais toujours protéger environnement na biso té. Et ça devoir na biso ya ko protéger l'environnement, il faut être la propre. Tant vous en a place moko monique, ndesi na kata mutu ko vando so mélange, meli maya ya opi ba chasser on a le kuta ba ko sarabiso. Olé o bwa kango libanda na prince. Bomba yango. Tiku bien tika on kana kata mutu ka tong ba kombaka baluka ni ba ko parce que ba poubelle public ezati. D'où il faut te bander ko battre vraiment environnement. Plus toujours bois ka salité libanda, plus entre nous les Congolais ça se comprend bon. To message na biso bon. Salité sur les gens non normal mais mo paya. Bato bayaka mboka na biso du jour au jour bato bakotaka. Ba monaka Congo salité. Ko banda kaka na aéroport en Njili, Kitati Gombe. Moi je crois même ndako ya autorité on na mitu na soki na ba venir bon ba vivre. Donc to protéger l'environnement na biso. Et ça très important. Tolu la ramboka baninga bopeto ezali parce que mibeko ezali. Et batwaza ko respecter yango. Biso pe mibeko ezali. Ezali parce que Congolais to na problème moko to nga otanga te. To nga otanga te et yango pe to baraka nzambe moko ayebi. Ozo bebisa environnement mo nzambe moko ayebi. Autant maladie yaka car biso mto belaka. Bakondi ba vivana ba vivina ba ngwa luxe azepa na ye au moins na salité te na katanda ku na ye. Malgré que nous éviter, mais nous devons consommer plus espace public, nous salir en haut, nous devons image à malamouté. Même na Gombe, il y a des endroits où tambola, où kamozomona que place où bouteille ezate ba kombaki. Mozomona mutazana kata taxi à bouteille, à ce sommet la main à boaki. Vraiment, tout protéger l'environnement na biso, eza devoir na biso. Congo to rolinga Congo kana malobate, ta ba geste. Pour protéger l'environnement, pour faire une image à malam. Ça fait beau, ce qu'on vivre un espace où il est propre. Comme cet espace est propre, il est bisomoko. Les gens dans quartier musu sozo tambola. Au moins on appelle caniveau, tant baba si so salango. D'être dans un espace où surtout les mots principaux, déjà tout le monde est déjà balancer qui va baner ou ça va travaux, va vider caniveau, au moins on a que mutazo longue pas na bango. Mais poubelle les gens dans le pan. Abimine ka po baga chasse abwa ka chasse na kata caniveau. Est-ce que c'est normal? C'est normal te to tika comportement wana. Aussi so mela, des fois d'habitude les ala coup de comment so boza na cantine mo bo sale la pena souté bo chango na kata le pont bo boire ata ba chasse na biloko mususu. Mais le lieu comment so muta sisi abimine leti boye, on va nous rara bo on va na concession obi wapi. Obimika na balabala pour que boire chasser na kata caniveau. Wana zo sunga l'état ou bien zo sunga l'état te. Ko protéger l'environnement eza malamu. Ezate que ce qu'on consommer loko aussi so consommer ngo bois kango wana ce que zo pesa pour banen ba sa musala wana. Pour te mettre na roloba que l'état tali la biso likambo. L'état tali la biso. Mais l'état ko tali la biso biso moko tozana devoir ko protéger nan environnement na biso. Et là, comme nous avons tout le bela, vraiment, ezako to samibeko ya l'État. Toto samibeko ya l'État ko, toto ça. Surtout bande on a biso bazo, bande on a biso ba roulage na ba chauffeur. Mawa trop. Donc comment non normal ceux qui ozo bimanao,
une fois on posé question à chauffeur mon abi mais ils ont banga roulage pour nani ote ah na nga mikana na complet mais ata naza na ngote mais fona bimsaka loboko kaka na finaka pour na leka pour tala kaka et bien ça normal ta imagine no moto opesa pa bapaya ozana moto auti à l'étranger zo tambola zo kamwa bi mais mboka na bino oyo ya terrible roulage azo permettre à côté les misa moto juste capo azwa kaka ba fineka loboko donc au monde que moto à l'étranger un étranger à na Congo azo kamwa comportement ezala ba roulage ezala ba chauffeur eza corruption oui bien sûr mais ça mabe to sungana to tika caractère wana ya il faut Congo to pesa mo image mususu vis-à-vis ya ba caractère na biso o to za na ngo envers mboka na biso to ko changer mboko oyo so to changer bizaleli parce que Congo ko bonga Congo izana image ya malamu soki biso moko tozo se comporter na façon moko boya mabe to sala plus volamu neti mamna lobi ya ba chauffeur wana ya ba roulage eza anormal roulage azo diembela mutuka po azo eloko kaka juste parce que ba pesa ki ba finaki loboko te est-ce que na mboka mususu ke vraiment ezalaka ata na Uganda Angola Burundi awa na Rwanda Kenya ezalaka te ba étranger ba sikara biso au moins ba libanais mususu na ba étranger ba indien bazalaka soki pour menacer policier na nzela zo yo ko sakana te yo yinga na ko benga intel vraiment tout ce pesa ba mesa na bongo babike na Congo soko za na relation na mokonzi mo boye aza influent na police na armée nationale même aza politicien abiki ba congolais babanga na bango soko aza na parapluie na il peut faire n'importe ce qu'il veut ato ebise que non monsieur le gozo ça les a raté dit yo sakana ngana ko benga général et ça ne va pas quand même to koki jamais ko vivre bongo mibeko ezali même ba kontina biso bino mbolanda biso botika pe bino musali mibeko constitution ezali likolo ya mutu nyonso yo moko mokonzi mutuka na yo so yo mokonzi mutuka na oto ozui oketelema OK pour na trafic ya makambu oketelema ozana kata mutuka liboso chauffeur juste kaka po trafic esale maka vraiment bino mona ba konzi boza exemplaire te bino moko boza exemplaire te bozo yibaka soki ba meki ko funda bino bokomi ko menacer même bato bazo sala ke bibeko zonga na nzela bino mo bakonzi boza exemplaire te parler du peuple yango moko parler du peuple soko kota kata na mituna mais finalement yango ba jardino ba na kata parler du peuple ba futaka bango to ba futaka bango te pelouse ezo yebana te matiti botie oboto mituna mais finalement et puis chef de l'état ya kapé wana sala pe discours wana khamba soni place mi beko ezali mais salité ezali place mi beko ezali zo kamwa mais pelouse ezo bimo mituni mais place musu couleur ezate mituna mais finalement Congo bat ba kopesa ngo image ya malamu eza biso moko ba congolais mbongo ebimaka pona ko tia propriété espace mbongo ebimaka pona ko tia makambo ezaki ya mabe ezonga na nzela place des ordres ezalaki hors des quotas mais hors d'un quota kaso ki biso mo population peuple congolais même bino ba konzi osa pe congolais quand je dis tant au que devoir il y a citoyen envers son pays ezali kaka te pona peuple ya muke pona petit peuple même bino pour bino mutu bozo pesa image pour comportement ya petit peuple ba so tant bino bozo pesa image ya malamu c'est que petit peuple peut à copier au bakonzi baso ça mais bino mo bakonzi bo violera na constitution bo violera mibeko bozo respecter mibeko te okuta na policier na butu asingo carte électeur la qui carte électeur et comme problème eza carte électeur problème eza mbongo finaye moi 500 moi 1000 francs atiki siko bino mona ba policier ba benga bino poza ba agent de l'ordre tant ozo kutana na mboka musa ba pa ya place mibeko eza rovanda so okutana na policier faut sepela parce qu'il a protéger yo mais na Congo so okutana na policier ma trop de folie là donc oza obligé à repérer quelque chose bozo pesa image nini na mboka na biso image ya soni makasi oyo kofunda mutu na souci ata mutu na mona déjà likamwana na je me rappelle na une fois na mona mutu mwana zokisi mwana moninga me bake kofunda po ba dédommager famille ba s'occuper na mwana bazokisaki mais lokola moi eloko ezali moi mécanisme ezali terme to itizaka mbongo mécanisme
bake ko fina OPJ ba fini ba tumsu bazana ba balukeli bakolo bakolo mwana oyo bazokisaki juste kaka parce que tous bakonzi bino moko bakolo mibeko. Moi j'ai même l'audace à quoi ça même nani OPJ na bima yo yebi mibeko mitala makamozo ça eza mambasoni eza makambasoni toujours peut s'imaginer na mboka na biso et comment les lo soko za na problème ozo quand même soni akende ko défend ko ke loba parce que biki ba côté là o te poser na mbongo te toujours peut s'imaginer tout défendre d'abord mibeko ya mboka mibeko ko défendre ngo yaka par rapport à acte toza ko poser toujours poser ba acte nini ezala na niveau ya ba politicien ezala na niveau armé ezala na niveau ya ba enseignant ba médecin ba roulage ba chauffeur tout ezo toucher couche nyonso parce que ce que c'est le bolamu wana so ekuti mutu moko boya aza congolais ta mona lui ba congolais na domaine bo bazala malamu mais le mal que biso na domaine nyonso il y a toujours un problème. Et je me rappelle dernièrement dans l'année musicien nabiso mo congolais yembi makamba mama yembo me créer problème à lobby vérité a yembi vérité à lobby makamba monaka eza makamba bongo nde faut ko dénoncer faut ko lobelango mais soko lobby na mboko na biso lobby ke non botikelo bozo sala eza mabe bakomo luka ndeni bakoma ba no menacer yo ba peso ba sanction eza la rata mi photo lobaka to ba bigi maman beza salité maman beza boy maman beza boy eza hôpital général bat bera ko ba médicaux wana to ba bigi poubelle eza na kati même na kati ya place mutazozo a soin na chambre place ba soigner ye salité ezali so ba lobby ke bolongo la salité est-ce que ça lisumu est-ce que ba fingi bino couleur en mboka image en mboka et banaka na ba acte toza ko poser mutu moko te akobundela Congo koleka yo moko congolais azati to envie akaya to yoki ba intel ba américain bazoya ba intel bazoya ba intel bakoya mais mutu liboso oya poza asala ka première pas et ça congolais étranger ouais bunda pour l'intérêt na yo congolais te jamais ata américain yi ata chinois yi ata nan russe yi ata banane. Vous croyez que bango bunda pour l'intérêt mboka na yo? Pas du tout. Yo moko congolais oza na droit oza na devoir ya ko défendre image mboka na yo. Tolinga Congo bandeko. Tolinga Congo. Kolinga Congo eza na malobate, eza na ba acte. Tant ozo poser acte moyebi ke non, mi beko pekisi yango. O sala ngo pona. Yo wazi bamboka lwa ba tukasi bamboka lwa ba France, États-Unis, bamboka tout wana tant to kendaka. Congolais préfère ko kende parce que population a bangaka atosaka eloko liboso eza mibeko ayebi ke so na siso mela mai na kubwa ka chasser libanda te po non seulement ayebi ke mibeko epekisami et puis na kofuta amende donc na ke likola chasser likola mai na ke bwaka eloko na nzela so ba interpeller nga na la police ba kainga na kofuta amende ya autant donc na kobwaka te c'est ça le mal avec nous les Congolais tolingi d'abord non kotanga te liboso kotanga mibeko te et yango pezo sala des fois kutu to yeba pe yango te. Moi je crois la prochaine émission to lobela ngope il faut to luka pe to yeba kotanga constitution parce que to lobara ka nzambe mo ka yebi ko sa eloko te bat bazo subir en biso pe kaka parce que plus tozo respecter mibeko te plus tozo linga mboka na biso te plus makamezo kenye mabe muyibi biso kaka miyibi biso ma congolais même à l'étranger ce qui place ba congolais bazali au vivre na ba nationalité muso c'est ba congolais bon on a bien encourager mais ba biso na kasha miyibi c'est pas bon ya mamba soni bande ko tolinga mboka tolinga Congo to pesa Congo image ezalaka kala tango ba obenga Congo je crois Léopoldville Congo akala ezalaka na esengo donc toyoka masolo po bakoko babetela biso masolo ke ba étranger tant bazo na Congo bazo ke posa kozonga Congo te donc tant baza na Congo se sent à l'aise parce que moi je crois à l'époque éducation bat bazaki na civisme moko ezaki na mutu na bango les gens respectaient mibeko mboka mais le lo comment non normal bantivaleur comment non normal comment fait-il qu'un investisseur ou na Congo zo banga bi déjà que soka na Congo ayebi dia ke muto akoyamba dossier ne pas investir na mboka wana yemo ko fa peso na 30%. Ministre yo yembi dossier ke non ba société yé pour ba investir na Congo za ko exiger bango. Mais bato na ba koya soutien prochainement
nga dans mon société moi aviation yaka ba américain ba ko s'installer mais ba yaté ba senga bango à l'époque je crois en 2014 2015 35% juste cas pour batu ba ko investir na mboka na bino pour aux dossier pour traiter en 35% et ça c'est que 35% na ba mindela ba futa ba gens combien ba ko investir combien et l'exigence c'est belé bato na bakanga bisaka bakena balobaki oza mboka ko investir te bino moko bakonzi boza miyibi bwana comportement mabe et ça malamu te papa ya o bayaka ko parce que logo sala un peu mboka etombola moi et kene liboso ezali tant toujours tout ça mibeko bino moko na bo violaka mibeko tout ça ramonte d'une façon ko pesa image ya mboka oyo eza ba acte na biso ndeko pesa que Congo est avancé. Tout pesa baninga posa ba o baza l'étranger ba kimamboka ba loi ki Congo ko bongate ba zonga. Parce que ba o baza na ba moyen ba quoi ko investir awa. Ba petite moyenne entreprise za na Congo ndeti toi plus de 80 millions d'habitants. Comme même 90 même. Ceux qui déjà toi on a 2 millions de petites et moyennes entreprises. Vous croyez que Congo là ko la mkana tonga de fali pas lipa 200 même pas. Mais là on est ça là qui va emploi et là on est ça qui va Congolais basé à l'étranger va investir dans mboka na biso parce que pourtant bazo mona Congo maturité peuple congolais ont changé ta ba mona que Congolais comme un niveau à ko respecter à ko pesa image à malamu na mboka na yi yango pesa ka force mboka en tout cas bande ko balandi tout ça l'effort vraiment ya ko défendre couleur mboka na biso tout ça l'effort vraiment ya ko respecter mboka o et ça le roi congolais moko to mona dernièrement to tonga atumbi drapeau Congo, non, c'est pas bon. Et pour ça, là, à l'étranger, bah tout na net, bah mon yango, c'est pas bon. Olingi mboka na ote. Oko tumba drapeau ya mboka na ote. Donc, il faut bah acte na biso ndé laksa ke pesaka bah acte na biso ya mabe, ezo be image ya Congo, yango mtezo pesaka be étranger, bah respecter bisoté. To linga Congo. Et pour Tolinga Congo, il faut tout ça mibeko. Tout tangaka. Moi je crois la prochaine émission de relever la paix, on dit tout bando ça mibeko, tout bando tanga, faut que tanga constitution. Parce que tout ça m'a sous ignoramment, tout éviter bon, ça passe, mais en réalité, tant que tout ça tout yebi, n'ebi question à poser acte na salir d'abord image en boka nanga et de deux, na ça ko exposer baninga na mabe. Toujours ba généraliser, toujours biso ba congolais bazalaka boye mais en réalité mutu moko mdasala yeloko wana et biso tout au quotidien mulongo donc quelque part c'est pas bon vraiment et je crois à la prochaine tourbano sala effort vraiment tout ça là vraiment effort tout il va changer ba bozo landa biso bo s'abonner makasi na chaîne na bino HD la congolaise TV vraiment les chaîne molingara mingi bo continuer ko s'abonner ba émission qui to ko ezali et musala kitoko ezo salema to bano tuluka toujours ba thème kitoko to bano partager na bino et je crois que ma onyo surtout to lobi lelo to changer na bino ba konzi boto samibeko po bino fo bopesa bino boza image ya Congo bino muzo simba ba fonction minene bino mutu bozo kopesa image ya Congo vis-à-vis ya bapaya o bazali bana mboka et surtout pour na ko éduquer pour population biso petit peuple tout ça na devoir ko protéger mboka na biso tout mesanisa mboka na chance loko pamba ya buzoba te donc au sein no buzoba ba bi chance loko pamba ça va aller non toto sambeko et ça malamu vraiment tout respecter mboka na biso vraiment na sepeli vraiment ko ça l'émission vraiment na sepeli vraiment makasi na opesa mbote na madame na biso Espérance et Bongo et à ne pas oublier toujours hein Cordon Abisso de tous les temps, hein? Joseph Corneille et Kombo, Makondo, Dominique Moulumba, Kankou, les caméramans de tous les temps, et à ne pas oublier, d'ailleurs Nabisso de tous les temps, Papa Ndemba, Mbotenayo, Serge Salisali, Hussein, et surtout énergie, hein? Énergie, hein? Énergie place aux alliés vraiment mbote nayo Nicolas Likunde vraiment mbote place aux alliés et vraiment monsieur Joseph Corneille et Kombo hein? Les cordons de tous les temps donc je crois à la prochaine Nabongisi merci beaucoup et de bonnes choses
À la prochaine, merci. Nzamba Batela. Envie d'aventure avant qu'il ne soit trop tard. Avant l'habitude, avant le dernier appel. Avancer plus vite, inventer l'avenir. Faites qu'il nous aime. Avant d'espérer un vent de liberté. Devancer la vie, éviter les ennuis. Vendre la peau de l'autre